MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Le gardien du temple, la mifa na continuité et mon collègue santo n'ebsay no hier tant ezali te to lobela nyonso topé tout ça ba vidéo belé sur basantu mokolo ne yenga o ezala mokolo ya basantu to beta masolo basantu nini kolega na ngambo basantu to beta ça continuité lelo lundi. Alors ici, je vous présente Pasteur David Mpoutou. Au hasard, s'est vanté que Azali, Pasteur Yangouya, Pasteur Yanction, Ali Mouissa qui zemina liboumo ya moi 6 mois, cause mais 6 mois après Azon ici zemiwana alobi. Je fais disparaître la grossesse d'une femme enceinte de 6 mois, puis je l'ai rétabli 2 jours après. Je suis un homme puissant, pas comme ces petits pasteurs sans onction ni démonstration des miracles authentiques comme c'est des apôtres. Je ne sais pas qu'est-ce que cet homme appelle par démonstration des miracles des apôtres. Nulle part dans la Bible, les apôtres ont fait de tels miracles. Ça, c'est pas un miracle. Ça, c'est la sorcellerie, la magie, les spectacles des catcheurs. Babylone, ba edingwe, ba numéro ya ba edingwe. Ba numéro ba edingwe. Et on bomoni edingwe avant Koufa. Je crois dans la émission Souka Sala. Même les élèves na yeba lobara yango comment est-ce que va passer rebelle et ba reçoit moto et pas na exactement babilo wedingo bana ko sala to soma na lelo na ba église ba obeta ba coup de tête dans les vides et ba sabot dans les vides ba passer rebelle ba salango babilo raboy olimu isa bazemi comment olimu isa zemi siko na lobi etant olimu sizemi ya mwasi. Après aux hommes et édifier na nini topé et bakisi nini na kondima ya mutu topé na vie ya mutu et ça l'ineti nini mais azobenga yango démonstration en puissance. Apôtre Paul azolo bana 1 Corinthiens je crois des 4 à 5 que prédication na et reposa qui na sagesse humaine et na ba discours inutilité mais ezaki manifesté na démonstration en puissance. La démonstration de la puissance du Saint-Esprit, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Nabo moina batu. Et non, ba spectacle, il y a ba katière, il y a ba dans les vides, il y a ba bilo ozanga tina ya motindo boy. Nde bozo ka ba passer na bino ba ko kumisa ke bazo changer ba sexe basi na bana ya na mabumba basi. Et ezama ezali pasi. Et ba bilo ba boy. Tant que je vais expliquer, malheureusement, les chrétiens ne lisent pas la Bible. Il y a marona ya passé et l'église beaucoup avec bazo ganga. Amen. Où est-ce la fausseté? Où est-ce la hérésie? Où est-ce la doctrine ba démon? Où est-ce l'obéla? Il y a tant de souka, il y a moyo. Mais malheureusement tellement ba tant la Bible tellement batou ba zana du mal. Il y a ko développer intimité dans Nzambe dans molimo santo pour ba discerner ba comprendre baeba mabe wapi malamu wapi du coup bazoko s'embrouiller na kata ba source ya boye ba passer en belle basala ba bêtise oyo avec quand kinza manda ko sala ka ba réunion na ya Saint-Esprit na habité so que si la to ezala kaka na la banda ko landa mona chaîne moko na mboko nazali bana ko lexer ba image ya ba réunion wana en tout cas na mona ba biloko mo lekelanga isala nzo to mali isala masomo bande ko muto azo mona ngana ebi na Bible yeso amoni sande ba aveugle ba apôtre ba moni sa ba aveugle comment expliquer muto azo mona beaucoup monsieur aveugle bobengi yango manifestation yango ya molimo na Nzambe muto dikumisho kufi ya mona sauté. Et puis après 2-3 jours, Moutazongi le komona. Mais, oh problème, oh maramosusu, bandeko. Moutazongi normal, a commis baba. Faut moi la bazo ganga. Kiao!
oui ba chrétien de bazalaka na éviter sur la benga ba chrétien ba bandimi voilà ba chrétien te bandimi nous boy bandimi na bango nyonso wana vie na ba costume a pembe aza ko bamba batu ba ko sala na ba beloka pou mutu miso ku film do mona souté a combien aveugle pas mutu mi baba mutu lo ba souté après 2-3 jours à zone mais attendez beau citier mon a commis dans les écritures citier moi ça Bible nous connaissons en partie hein beaucoup mais là on a commentaire sur la Bible ma ambo ezala wapi ngana ebi kara bato yo ba frappa nzamba frappa prophète alobine ma à laquelle est le bien long ma be komeli abana komona ndenge Paul alobaka na moko ezala wana Simon le magicien l'acte des apôtres motumoro apôtre Paul alobaka na que pour un temps tu ne verras plus le soleil akanye miso pour nani abana ko obscurcir ba voix nzambe ba desi nzambe kuna bazote yaye na bakisi na ye azo boire ba mauvais sort quoi dire sir mettez ma bateau balakele mabe ngana bi ba prophète na bible balakele bat mabe et mabe likambli kama to likamo ko meli mutu à part yango na yebi yeso bikisa ba apôtre ba bikisa tozaki avec les harmonies tozaki baba alobi mais bizarrement miracle elelo kokamwa na yebi te so nzambalola isuko babilo kwa boye tolobate ya solo wana vraiment ya solo wana biloko boye tolobate ba mambo ko bungisa bato nzela tolobate bona batna ba commentaire ba kufinga ngai pona nini nasimbi badadi nasimbi badadi chéri ba père na bango mais batata ba ko bungisa bato nzela libunga ya boye et puis azobetela ngo petolo alobi azalo kola ba prophète na bino to ba passant to bazanga onction ya na ngoya monini ali musizeme na libunga mosi na mobala mosi wana na porter plainte mais oui na porter plainte et moi na wana vous croyez que tanga obota mazala mona normal pas du tout moi na balimu ici na zeme na libunga na ba mystique na ba kisi ya ba katière et puis après bazongi ici arobima ozala mona normal aoza mwana normalité aoza mwana normalité eza mawa eza pasi tellement batanga la Bible était tellement les gens ont du mal à comprendre même en mike pourquoi Satan a fouli bato mi pépé envoûtement bato même ko fungola la Bible au problème akole ki ça journée mobimba na réseaux sociaux TikTok, Facebook, WhatsApp à côté abimi à Matia Kitty. Mais Bible, à 5 minutes à méditation, ils allaient rater. Soit pasteur dans l'église à l'hôpital, dans Matthieu 4, bon à fongoli. Mais de lui-même, il n'a pas le temps. Qu'au semble là, t'as moins 15 minutes à fou comme à l'oublier, ils allaient rater. Il y a semble la race, le bébé de la moto, tina moto, matin à prière, na minuit. Beaucoup l'année, il y a un bon moni, beaux amours aussi, car moi, vous comprenez même pas moindre chose. Exact. Apôtre Paul Oloba. Bino esengele beaucoup ta mokoua mais ti le lobo me la miliki to ko dénoncer ba mauvaise pratique on a école dans ba église mais fumona na ba commentaire et la plupart des aka basi ma ouais ya on ba osala ba on ba délivrance ba miracle ya mbunzu na mbunzu zolo na zolo muna rotolo na tolo ba oindre ba sali onction vaginale mais moi si ali bala enzambe yokela ba no mawa. Mon son a Joël Francis Azote à l'obi nzamba o mema on a ba dimension très bientôt pour mona a oteya moteur azote à limwe papa biso te rola na matière ce que yozote biso du coup olimwa okende wapi ce que biso to suka parce que biso to total matière et to na matière et batu bazoganga amen alléluia tote ya bato ndenge nini toloba na bato forma nini façon nini po ba sosola ba comprendre nzambe yoka mawa bien aimé pour acheter les vrais miracles hein et c'est la transformation ou encore
la repentance, si je peux dire. Moto abongo la motema, alongwa na mabe na molili ayakati na Yesu. Bible zo lo besengo za likolo feti nga na lo besengo. Tango paka mo abongo le motema. Miracle faut ba bete la tolo pe faut ba sala. Eza ya kolonga la batu na molili ba na batu na pole. mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo, mopota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage lokola yo, tanyangwa koka nino ya wanzambe, uni masomo ya ekulusu konanga, okufose kwa kwe uzali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto po yo bikisanga, okitanase pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyotelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe mokote lokola yo Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe papa. Même te
autrefois ngai nazalaki binzo ndokia kolianga lolenga lingi mais par son son se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo basekwa alors po bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po ntango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso doliaka ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo